Qui on est bandit pas ya descendance à Caïn, moi na oba bengi na combo ya Jibal. Je crois que so batangi Genèse 4 ko bana na ba 21 ko kitaba mona papa ya ba musicien tout ba mbela ka mokili. Papa na ba komona Jibal. A descendance à Caïn. Ba on dit muta banaki ba musique wana ya ko beta ba musique mondaine, ya ba gris. Ba tout nous somona na impact na monde. Kolongola mutute. Oba renya ba sala succès ba toucher na monde ba sacrifice, monde ba gris. Monde la soko bo simbate o kota pas ça tabo sa pacte aliasté o korenye to ça no banzembo bien me koyoka na te sali mais le quoi le leza mokona bango to lobela bango te na kozonga ko biso que non stade de Martin de Salami wana o to bane o bengo stade de la Kamanyola ta o kabila kotinde comme martyr bon biso ba ki mobuta c'est que stade Kamanyola ndenge to sala parce que nga za mona ya komina kini na koli wana na botami na koli comment stade de Salama kiti sili ti ba activité bandi na za prisa na kenda ni Angola ni Brazza na zaka na Kinshasa na yebi ba stade beta wana stade o beta na nguya nzambe na bakota bana bana kota ba pasteur bato ba beta stade wa fungula ngo mingi daki apotre Léopold Mutombo wana ezaki ba ba 93 92 je crois ce qui mémoire est bien il est seul na mona beta à l'époque Léopold Mutombo akini kotambola na nzambe à l'époque na souligner mutami balé beta sala na nguya nzambe za ID na bal o za koko na biso ya foi. Mais les autres serviteurs batikali pe au soi-disant des serviteurs de Dieu. O ba ya ko beta stade wana ba beta ngo na nguyamo biloko utaki binguni. Biloko utaki mbetenge, biloko utaki binguni, bazala même chemin na ba musiciens profanes. Té nde ko zaki pe muke. Malgré ba sacrifice mais niveau spirituel les a très muke makasi. Ya omoni ki makambo le ki le 25 bon. So muta kufuba na ngana okamote parce que musique esenga toujours ba sacrifice. Tu omona ba musiciens ba orenye wana ba kombo minene oyebi, o ngaki ngandi. Tous ces eaux courir derrière le sacrifice. Je dis pourquoi musiciens nyonso, ceux qui ont habité dans le stade des martyrs, il faut qu'il n'est pas pasteur Yaliloba. Pourquoi musiciens nyonso, dans le stade des martyrs qui n'est pas pasteur Yaliloba. Tout le monde qui wingé et qui n'a pas naïe. Tout le monde qui Fali avant de concert qui n'a pas naïe. Tout le monde est héritier. Tout le monde peut qui pas naïe. Est-ce que il y a un secret il y a stade des martyrs to yemora il y a un secret il y a retourne ce stade des martyrs on il faut pas mission so ba qui n'avait pas naé ngana ba no fungula makama molimo za ba réalité mais l'état ko tuna ngai obebisi réputation moto pesa kana ba preuve mais aux spirituels no lo preuve ndeni aki non seulement sambela bino monaki a tie mutu na se ezaki pas sambela te mais yaki spirituellement ayaki parce que na kata succès bazate asila lokola ndeko na beta succès le vene fa na succès nde ataki mutu ayaki ko kabola succès na ye juste avec ko za mutu na tie na pelouse ayaki ko partager succès na ndeko wana parce que biki ndeko na domaine ali kolo parce que ndeko na spiritualité ana ali kolo tellement makasi spiritualité au travers nango eza spiritualité et outil na Amérique eza ba congolais te ya omona kaza toujours et puis a tiki devoir moko omoni muta beti le verset c'est l'échec non a ko se galé na mutu na parce que na niveau ya ndeko wana tanga so bakaza glaza li kolo tellement makasi ngana bisao répondre yo tabol baki mutu a numéro 1 c'est ka numéro 1 maki to ko ndim biso ba congolais to ndima na te mais ceux qui idaki muta pays mususu banga bandima ye ta mutu bikaza numéro 1 a ebini ni asali bon ndima na parce que to moni siko ke no bato balinga ba sa concurrence na ndeko na biso beta le 29 na ko beta le 27 to moni siko différence ezali et carré za ntema musika ele ngana osenga ba congolais to ndima naka eza na domaine makama nzambe oyebi ke muninga musenza mena eza na connaissance ko lekanga ndima ye oyebi kaza nzambe tsale ke makasi ko lekanga ndima ye elongolo lokote bino pe na domaine na musique bo beta na mukisika mukili boko kanité mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yobolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi kolapie mapapu masope mafu
Fada. Thank you Fada, cher ami fidèle. Nous sommes toujours aux Okalibaku. Yakolanda Biso na kacha chaîne Abino. Yali Nazareth TV dans cadre émission Abino Table Sainte. Ils a présenté par votre humble serviteur Dadi Moukoya. Je dis un grand merci une équipe Mobimba. Yali Nazareth TV, un grand merci à la servante de Dieu Mama Tiffany Moukoya pour la confiance au P5. Je dis un grand merci. Naba abonné na Biso Nyonso toujours aux aura confiance. Yakolanda Biso tout comme déjà na fin de l'année ba meilleur venanga na toutes les spectateurs au bas encore Libaku Yakolanda Biso na kacha chaîne Abino ya Yali Nazareth. Je dis un meilleur V à la servante de Dieu mon PDG Mama Tiffany Moukoya. Bonne année Skozali, je dois un grand merci. Bonne année dans Philo Moukoya, mon thème de mots depuis Londres. Je dois bonne année dans pas Jack Pro 3 Boss. Je dois meilleur V, bonne année la base mobile impériale depuis Maroc. Je dois un meilleur V, bonne année à mon ami Willy Kanda depuis Paris. Bonne année Sika Ozali. Lelo table 7 dans la pasteur Richard, c'est avec lui nous allons nous entretenir tout au long de cette émission. Restez branchés, restez connectés dans votre chaîne Les Nazareth TV. Avant d'abord, on a présenté l'homme de Dieu, le pasteur Richard Nancy, on a régi. Il y a la servante de Dieu, Mama Tiffany Moukoya. Et puis on se retrouve après cette chanson. Allez, Katela, Yambaloya daba pasteur bakokata. Eli, toquei, toquei a roda. Só pra cima, só pra cima. Controle o saco. Nazokatela nzambe lo sako na sesiko. Nazokatela lo sako siko kuna. Nalikina katela nzambe lo sako. Lo sako, lo sako, lo sako. Lo sako awa. Aniva, aniva. Allez, katela, katela, katela. Allez, tozozonga siko, tozozonga bu. Tozozonga bu. Tozozonga tikela katela. Tikela katela. S'il vous plaît, yoka. Olingi libar, olingi kopot, olingi mosala, bona nini. Voilà, Nabi Chaussel, plaisir, na Philomène Moukoya, Moté Maya Bivens de Mbo depuis Londres. Et c'est aussi plaisir à celui qu'on appelle 3 fois boss, c'est Jack Pro depuis France Nabi Chan, vraiment le sac comme on dit. Et salut, vraiment plaisir. Non, si on a au hasard, c'est ma caméra, fond caméra, le pasteur Richard. Bonjour à l'homme de Dieu. Bonjour mon frère Dadi et puis bonjour à abonné na business sur Les Nazareth TV, na pesi bango bonjour. Et puis na qui toujours na Canada, na moni c'est Linda, na moni toujours maman Brigitte na Canada. Et puis na Israël na moni frère nanga Alain na pesi bango bonjour na bande ko nyonso ba binga tema bozebele so na bina tanga bino. Je crois que liste est tellement molai mais bino nyonso bolinga ngai na pesi bino toujours mbote biska bino bozwami. OK, merci vraiment pasteur Richard Babonani ba meilleur. Merci pareillement. Na bande ko nyonso balandi biso ba pesi bango pe ba merveille na bango vraiment nzamba pambola bango oyo abateli biso dira toute une année mobimba o tomoni ba inondation. Bato bakufi na ba mbula, bato bakufi na ba makambo belebele, ba guerre, bato bakufi me biso tike na bomoi, yango nde esengo na biso eloko eleki bomoi ezate parce que souffle de vie bato basakana nango.
bato bakaza pa bakaza bien il faut azana mbongo azana mituka OK bato musu bazana mituka bana ba mbongo me bana kimia te mais biso quand même to na kimia to na bomoi yango tozongisi le kumu pa kolo nzambe. OK, merci vraiment l'homme de Dieu Babi toute chose commence par la prière donc koki komana émission chrétienté santo ka ba na mboka nza prière ma quelques minutes par rapport à téléspectateurs au bazu libako ko en ce moment. Elohim etofesio merci mozali salikolo penase eliki ba santo ezali yo bongwani te poko bongwana te na recommander émission na maboko na yo tika moli mosanto a diriger biso et bandiliki no suka na kombo na kolisi maso zali Seigneur et Père Sauveur to bondeli petolobi amen. Amen. Merci vraiment l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est au côté d'abord par rapport à l'actualité aussi qui s'est passé dans le 25 décembre. Tout le monde qui concert était au Betama, tout le monde qui est né à Betaki, mais tout le monde qui peut tout le monde qui fait na kati ya concert wana. Est-ce que concert raso ezobeta mais il faut que mutu akufa to et comme ça va mise en scène to tozo batté qu'est-ce qui d'abord qui se passe d'abord il y a quoi ozo se passer deni mutu akufa kaka na ba concert ya tout le monde ba musicien ba mettre game tout le monde ba concert ba minde na ba stade martyr ba kufa raté pour na nini oyo ya biso au monde même si concert il y avait pas plein de gens on s'est dit que non mutu akufi qu'est-ce qui se passe d'abord. Bon, pour répondre à la question, non, na kacha ba monde ya musique mondaine. Là, il y a trop de sacrifices. Pour na umata la succès au régner, parce que musique on est bandi pas ya descendance à Caïn. Moi na oba bengi na kombo ya Jibal. Je crois que so batangi jeunesse 4 ko bana na ba 21 ko kitaba mona papa ya ba musicien tout ba mbela ka mokili. Papa na ba kombo na Jibal. A descendance à Caïn. Ba on dit muta bana ki ba musique wana ya ko beta ba musique mondaine. Ya ba gri bato nous sommes un impact na monde kolongola mutute o ba renya ba sala succès ba toucher na monde ba sacrifice monde ba gri monde la soko bo simbate o kota pa sata bo sa pacte alliance o ko renye te o sala ba nzembo bien me ko yukana te c'est biso na monde na biso ki ba chrétien so sali chasso eza inspiré par kolo yemoko nzambe akosala keno amatisa yo parce que muta tombola ka eza nzambe sata tombola ka nzambe tombola mais pona ba chrétien eza nzambe asa kotombola bien que bazana ba chrétien musupe o nzambe o sata pa tomboli bango bazali pe basali pacte na sata bazali mais le quoi le ezamo kona bango to lobela bango te na kozonga ko biso que non stade de Martin de Salami wana o to bane obenga ngo stade de la Kamanyola ta kabila kotinde comme martyr bon biso ba ki mobuta c'est que stade Kamanyola ndenge to sala parce que nga za mona ya komina kini na koli wana na botami na koli comment stade de Salama kiti sili tiba activité bandi naza presa na kenda ni Angola ni Brazza nazaka na Kinshasa na yebi ba stade beta wana stade o beta na nguya nzambe na bakota bana badana kota ba pasteur bato ba beta stade afungula ngo mingi daki apôtre Léopold Mutombo oyo abeta stade ne kozala afungula ngo na campagne d'évangélisation il y a 3 jours biso ngama na zalaki wana à l'époque nazaki na no intercesseur na ministère amen na ministère bazwaki ba intercesseur différent na ba église na ba assemblée à l'époque daki na ba groupe de prière biso pe to tombai ba ko jope et pa na biso basengaki père de la foi nga basengaki pe ndambo ya bato pona ko compagnie événement wana ezaki ba te ba 93 92 je crois ce qui mémoire est bien il est seul na mona beta à l'époque le po mutu ba kino kotambola na nzambe à l'époque na souligner azaki no kotambola na nzambe à l'époque wana abanota mona nzambe asala nguna nguya nzambe salika molimo santo ezaki capable na 3 jours qui comme thème comment partager les fardeaux de la moisson. Les qui thème ya terre yango wana tout le monde qui ba guérison nzambe etizaki na ba parole de connaissance c'est ba miracle salama mutami balé ya beta sala na nguya nzambe za ID na bal oyo za koko na biso ya foi oyo ya sala pa miracle belé nzambe opéra kati na ye o ba beta na nguya nzambe bango mi balé wana mais les autres serviteurs ba tikali pe au soit disant des serviteurs de Dieu o ba ya ko beta stade wana babeta ngona nguyamo biloko utaki binguni biloko utaki mbetenge biloko utaki binguni bazala même chemin na ba musicien profane ba simba na ba gri pona ko rappeler stade wana ezali facilité na lobby précisément na lingala je crois que bato ba comprendre bala nemso ba comprendre nga à part Mutombo Léopold à l'époque à l'époque atambola kana nzambe lelo na ozana ba duti mo ebele na ebité na kizete me na biki na époque wana ngala molimo santu asalaki na nguya nzambe et puis akonisa na pesta dangote
ezalaka moto mopanza imana wana nde tozalaka mais nzambe se manifestaki puissamment parce que soko moni eloko ekomi na baconcurrence na bacompétition nzambe aza lisusu te so mono boya bamusicien chrétien boya concours na bino toluka moto azoyemba bien yebaki nzambe aza te parce que bible ezobongo na Philippiens chapitre 2 je crois verset 8 à 7 eza koboya eloko to esamaka na esprit ya compétition ezalaka ya nzambe te ozomona bato babeta wana na nguya nzambe eza apôtre po mutombo à l'époque et puis Aïdi Nabala personne mais bisika zali bon ba sala stade normal que moli musatu nde ayako batondisa na bango plein mais miracle salama pe mais o batikali wana il y avait mondele mo ka beta stade wana ayaka ko bana ko initier ba sena nzambe na ba magie o ba bengi na kombo ya mashibash bandiko bayebi ba sala ba campagne wana ba kini explosion ba teme belé ba pesa bato zo tanga ba kombo na mona ba sala ba campagne wana ba sala ba activité na butu na tongo bato bakomba ka stade bake kolokota de tono ya ba prudence ba to bengi capote plein na mitu na bi oh ba izaka nde campagne ou bien izaka nde ko ya ko sala ko bo place kana stade wana bato so diza ba sena nzambe ya wana bato nga tango mi balé wana ba uyu molimo sata témoigner bango à l'époque ba beta na solo Aïdi Nabala na apôtre le point mutombo à l'époque point bas les restes batikali na lobi na lingala pe na répéter boui tam so journaliste o comprendre ngate bala na so ba comprendre nga ni reste ba senza ba uza ko beta wana bala ndaka même chemin na ba misa mokili ou ba kota ba maison molili pour na ba remplir stade wana Sarah nazolo ba bien je crois que ba to sage parce que Jésus a ba to pe na ba parabole Jésus pa lo ba na ba parabole te ma comme so clair te quand ba yo te na ba yo te na ba parabole ne abi na te na ba parabole pour ba to ba na matoi ba yokate ba comprendre peut-être na ya ba ya te pona bikisa bango mais pas na bino ba disciple na ngana lobela bino na ba parabole te ezo Jésus le bana ba parabole ayebi mona mutu batiaka pe na masisi anga na lobiki na basala nze ba beta na longoli de serviteur na longoli mutombo à l'époque na Aïdi Nabala paix à son âme oyo agardaki bunzambe neti akufi na nzambe longo paix à son âme bisika za na lieu ya repos to kuta na mokolo enlèvement mais songa na kufi lelo na ko rejoindre koko nanga Aïdi Nabala Alexandre o asalaki nzambe na kati ya solo ti akoti mabele atikali ko toucher ni na ba gris gris alaki na nguyo oyo yo magicien soko ye ko bongola motema ata yo démon soko yo pakata parce que na mona batu basala ba nzamba sana ba miracle na époque nanga Aïdi Nabala zaki extra na mona sumo sala bongo nzambe te na génération ngati même na ba génération ba ki avangai moto nzamba sala ko Aïdi Nabala zalate na ba dimension ba miracle ba parole de connaissance ba guérison ngana mona expliquer la ngabo na kwa saki to comme une époque ya ba Paul na ba Pierre osomona mais le reste batikali wana ngana webisa yo aw basala ba stade na sima bango batumba linga tangeli yo ba simba biloko ata lelo balobela ngo ba simba biloko mais pona ko bozonga na question na yo que non question tuninga stade betaki le 25 muta kufi na biki monde na bango za monde ya sacrifice so muta kufi to moni muta kufa ki ava concert et frère na biso awilo akei akufi ka bilikola carnaval ezaki toujours ba sacrifice mais au monde que na niveau spiritualité nde ko ezaki pe muke malgré ba sacrifice mais niveau spirituel les a très muke makasi ya omoni ki makambo le ki le 25 bon so muta kufi bana ngana okamote parce que musique esenga toujours ba sacrifice ti omona ba mise ba orenyi wana ba kombo minene oyebi o ngaki ngandi tous ces courir derrière ba sacrifice so omoni bato ba kotiseli biso ba homosexuel na Congo lelo eza ba musicien profane otozolo boy o ba kotisi ba pédé masolo ki pédé o kuda alati sapata ba pédé bana basi alati bilamba bana basi toujours ba ko valoriser ki pédé yango et uti na ba musicien ba kotisi ba yemba na nzembo showbiz simba monde ya ba musicien ende ba koti ba sacrifice wana ezaka monde mo ba sacrifice c'est un peu ça na koloba ça donne ko remplir yango à moins que nzamba zala na yo so nzamba zana yo te soit te satan zana yo o peut ça ba o se sacrifier trop niveau spirituel na ngamba satan za ekola et puis sacrifice za le belé o ko remplir stade wana mais ka pamba boy ah même vite maintenant no ça kana za ka ba luka ka ba sacrifice et ngana mona gaza ki mania à l'époque na mona te na ki mania ko kumisa imana ngana beta bal na beta bal te ba jeune ba ko simba grigi pa luka cha binga na no supporter ki bina ko simba suki spona sana ngone mais l'homme de Dieu tobeta toujours à l'isolo qui a martyr o izo sala toujours base na kati ya moka biso sala toujours base na kati ya ba réseau na kati ya ba réseaux sociaux mais l'homme de Dieu a tobeta l'isolo ba pasteur tu font entre parenthèses mot très capital passer ba téléspectateurs au bolanda biso en ce moment o tu koloba à l'époque ils avaient des pasteurs au badaki dans Nzambo badaki stade des martyrs vrai badaki le Paul Mutombo à l'époque
et puis notre papa Edi Nabala à l'époque. Mais pourquoi ceux qui les musiciens doivent autant à combattre pour na respect et puis pour na rarayo binomo boyebi nous sommes autant à combo et à poursuivre la justice et on va parler na parabole car émission tous la parabole oh yebi oh monique question na nga eza que l'on a lobby ça mutuala ça engage que vous même de dire pourquoi musiciens nyonso ceux qui n'habitent dans le stade des martyrs il faut qu'il n'est pas pasteur Yaliloba. Pourquoi musiciens nyonso dans le stade des martyrs qui n'est pas pasteur Yaliloba? Tout le monde qui wingé et qui n'est pas naïe, tout le monde qui Fali avant de concert qui n'est pas naïe, tout le monde soit héritier, tout le monde peut qui n'est pas naïe. Est-ce que il y a un secret il y a stade des martyrs? To yemora ayebi secret ya retourner ce stade de martyr on il faut ba mission so ba qui n'avait pas naé. Réponse c'est quoi ça qu'il y a na grandeur esprit et l'équipe oya bango. Moni parce que bato bazas na sene ba qui n'est pas muto za gra na niveau spiritualité est-ce que ba qui n'est pas ndiko na ya likolo na bango musika makasi. Ba mo pe ba yebisika bazali. Na niveau spiritualité ya likolo na bango. Ya ba kendeke toujours que non ba senga secours pour ba tondisi. Yana biki na oloba bien azana grandeur spiritualité a grand na ninga spiritualité ko leka bango c'est ba pasteur mususu to mona batonza ba marti ba leka pe pa na ye na ebité mais na yo tuninga question na ebité so ba leka kuna bon o to leki ba to mona bililiti so ba kende kuna pa biki azana grandeur esprit ko leka bango na niveau spiritualité ali kolo na bango musika ata ba ona sebu so mona lokola za grand ba kende pas grand que non bon to beta kuna sende nini bon na boku pena na fungola makambo trop si ndeko wana na bonne ko fungula yo moko bitu bakeno to boya ko parce que justice pezali ko pesa makamu supo l'état ba makama molimo te ngana ko no fungula makama molimo za ba réalité mais l'état ko tuna ngai obebisi réputation moto pesa kana ba preuve mais za spirituel no lo preuve ndeni so ngabike dadi azata msundoki ivana na preuve na l'état dadi andoki l'état tuna ngaba preuve kindoki nawo mais au yo moko bibi concerne ko zandoki yango na pona ba raison mususu ke makambo za spirituel toki koloba l'état comprendre bisoté l'état koluka preuve tango senga preuve makambo eza na molimo nazo preuve na molimo ne l'état na mosuni makambo molimo tika na molimo mais bato baza spirituel baza ba homme spirituel eza na côté diable eza na côté nzambe ba yebi ba saisir maloba nanga ba comprendre nini na lobi et puis ba yebi nini na lobi mais batango to lobelo ba kende kuna ba yebi nini ngana loba ka mutu wana ayebi makambo molimo tina oloba bango bato ba kende kuna ba yebi ke na oloba nini na oloba nini. Mais pourquoi kaka basali ya Nzambe et to battre l'homme de me expliquer bisum to on défendre ancienne doctrine pourquoi basali ya Nzambe na ba musicien profane baza tozomona ba bazotambola elongo ndenge moko so musicien nga beta concert il faut que le pasteur est-ce que pasteur pas sambelele kende rosimba tout monde est-ce que tout monde ceux qui musicien nga sali loko qui n'est pas pasteur sambelele kende rosimba est-ce que Nzambe azara na musique profane au tout monde au musique ya mokili au soit disant de benga na musique ya mokili est-ce que Nzambe azara kawana parce que tout monde la plupart ya ba musicien au ya moko na biso ba yeba mimi bakanga na ba pasteur bakomoka na ba pasteur au mimi ba yeba to bi que non à l'époque azara ceux qui musicien ayokanga mala pasteur faut pasteur bongo c'est mo thématique katika bando yemela Nzambe mais awe comment ndeba pasteur bakoma kola na bongo ba enveloppe akaki wana qu'est-ce qui se passe l'homme de Dieu pourquoi etamboleli ya bongo bato ba comprendre parce que bato mingi ba ebin ba comprendre enseignement prophétique mais ngeta que mutu na connaissance sa parole on a comprendre enseignement ba bengi prophétie te ko dadi na monio ozana bandika na pochi wana te non parce que enseignement prophétique o sengele ki ko décortiquer makambo komami na apocalypse te na pese na bi il y a des deux prophéties et là on a ba enseignement prophétique na enseignement prophétique c'est le ba livre de Daniel ko tanga ngo apocalypse bi to mais ça na ko tanga pe mingi moi connaissance ça peut avancer muke bandi ko ba limbisa ngai za orgueil biso moi connaissance ça avancer muke na dimension na biso na ebiki na tanto komi na apocalypse chapitre 16 verset 13 à 14 ba kino trois esprits impies oyo bimaki na monoko ya dragon ndeza ko travailler lelo to na mystère ya piété to na mystère ya iniquité na mystère ya iniquité Dieu bazo travailler na pesa pepe 4 domaines. À travers le domaine politique, domaine religieux, domaine technique ou technologie, le domaine économie.
puisque le diable travaille. Maintenant, dans le domaine religieux, le diable travaille de nini. N'a pas faux serviteur de Dieu. Les gens ont prophète comme mec. Prophétie comme na balabala. Ba kabola ba prophétie. Même na ba bis, na ba wenze, na ba trait, na ba internet tout mona. Ba prophétie. So ka mise ngabeta. Nzamba alobaki na ngai ko sala boy. Mais mbule beti ba monité. Ba to ba ku finesse magi ba prophète ba monate. Lokola domaine dia ta na domaine religieux na domaine politique. Ya monike na domaine religieux ba faux ba comme bili. Ndesi ko bazaka collaborer bazaka bato a département moko mais ba kabwani bino bokene kota politique biso bino ke kota musique ya mokili biso tikali soit disant na ba religion yana ba kana ba religion moko te onzamba zalaka soki bandeko baza obolanda biso ba contredire maloba na ngai ba ya o inviter bango chaîne zawa to ya débat pene na bible to zo prophétie biblique prophétie ko pesa ka bato na moni bandika to décortiquer pena to ke pena apocalypse to fungolango prophétie zo banini bato na fo bazala. Yo mona te ba tala ni mon élection en 2023 o mona ba politicien ba ko lekana ba église wana zo mona wana ba bino benga ba grand ba osimba micro politicien na ba magie a membre la franc-maçonnerie mais ko lekana église ba pese micro a lobby o ka ça lobby pamba parce que mutu wana bazane ka même ba osaka musala moko parce que bango ba faux prophète ba faux serviteur de Dieu na ba politicien na ba mission zo mona baza ko préparer pour na apparition antichrist baza ka eloko moko ba osala pona mettre bango pona apparition antichrist ngo mona keno pasteur comment musicien obeta concert ozo honorer nzambe te eza pona gloire nzambe te eza pona honorer satan mais ba kepa soit disant pasteur assemblée la bango ozo mona même mukile obela bino lokote boko makate netinga pena za mokoni musicien ko yake sambela pona ngana ko beta concert aoyate posoka yena bakeno obeta concert ni so peut-être soki loro mbongo ayena ko sambela pona poka okay obeta kuna pona gloire nzambe peut-être pourquoi Patrice loro mbongo na ko sambela pona bango. Mais ce qui n'est mutu lokola ndeko na biso tuboko tanga ba komona pona ko inviter ba problème bandeko mi ba beta musique mokilo so ba yepa na sambeleni na tes paroles yo mona na concert beta ki le 29 bo mona ki soit disant un prophète akiko fuka matielo ngina se ayiko sambela pona batu baya mais après concert ngo batu bakufi oso mona eloko bongo mais ok na bisaka na micro ya les Nazaréens na bisaka non ndeko wana yaki non seulement sambela bino monaki atie mutu na se ezaki pas sambela te mais yaki spirituellement ayaki parce que na kata succès bazate asila lokola ndeko wana beta succès le venir fa na succès nde ataki mutu ayaki ko kabola succès na ye juste avec ko za mutu na tie na pelouse ayaki ko partager succès na ndeko wana parce que biki ndeko na domaine ali kolo parce que ndeko na spiritualité ana ali kolo tellement makasi spiritualité au travers nango eza spiritualité et outil en Amérique eza ba congolais te ya omona kaza toujours et puis a tiki devoir moko omoni muta beti le verset c'est l'échec non alinga ko se galer na mutu na parce que na niveau ya ndeko wana tanga so ba kaza aigle aza li kolo tellement makasi ngana bisao na niveau spirituel tiki bar li kolo ya ngota ngo ya sima na il faut se préparer à conséquent omoni résultat ba bandi mateka ali kolo vraiment na ndinga spiritualité a makasi. Et puis à la spiritualité ce qu'on a minute à travers nango ils a ba américain ils a ba congolais te kabino mike te wana te ya mutu to ko ya poste égaler na ye oli otonda ko ya te ka po monique yo ya kito ye ona kito ye le verset moni piaka parce que niveau que ça ni na niveau spirituel to ko kana te au moins même ndé to za lelo na makama nzambe ba passer to ko kanité passer muso mona ka yebana na ete atamba kana la gomme mais na niveau spiritualité a makasi koleka bobo mona ka ba oche makelele soit disant ba grand soit disant ba ça miracle non lokuta niveau spirituel est différent ndenga bas ngana ko bana ko se sacrifier kolala banzala pendant 40 jours yo ta muso oli afufu mais surtout bimisi le terrain to opérer to opérer ndenge mokote ozomona monde des esprits lingi trop de sacrifice et pas na biso ko sacrifice ko bo mabatute et ça ka ba sacrifice ko fuka ba genou na se comme puis mais na relia biloko te na za ba jeûne de prière et puis na via sanctification au monde appelle que ba esprit limo ko linga ko opérer kati na ba guérison ba miracle ko lekana ngoni ba passer lelo ba ko biloko na te ba kimi ko simba ni ba kabale juif ko simba mo ba numéro pour na nini ba o sa mo ba faux miracle OK on a ba faux miracle on a ba miracle ba tutaka mo ba sala ko faro benga bango ba o sa miracle mais miracle mo izindaki véritable miracle pourtant on a bimisi nyoka tutaka mo faro bengi ba tutaka mo ba yeba sa pe miracle nyoka ba nyoka pe ba bimaki mais différence que nyoka Moïse a mêlé à Pharaon. Au monde a différence ensemble na biso. Alors monde des monde ba sacrifice ko kamote parce que il faut se préparer à conséquent pour ça ba événement minene, il faut ba komi pesa sacrifice ensemble ezali, sacrifice diable eza makila, sacrifier batu, sala biso sacrifier batu te mais ni sacrifier ka biso moko. C'est-à-dire na bo vie à péché. Na bo ba pongi
na tikali na vie à prière sanctification jeûne prière ndeko mona pe ke nzamba ko se manifester makasa c'est tali bien héritier à ça qui à se sacrifier qui ta ça qui va sacrifier c'est que maison côté qui trop na c'est Tericha na bébé na grandeur esprit spirituel ana muke. Ya nefisa wingi ba to mona ki ba ba chema boko kotondisa et tout ba ki. Nefisa wingi za kombote na ba spiritualité. Tana ba spiritualité ba to ba yebi. Tuna ba to ba beta ba concert wana avant. O ba beta ki na ba 2000 ba 2001 ba 2002 ba 2003 tuna ba sacrifice ba sala. Hein? Ta ba aussi no même tu koza phénomène. Siko ki no expliquer comment na ba expliquer comment na pona nini. Hein? Yebi kezana bato mususu na Congo ba obasaka ba makambo ya spiritualité ezapena ka kufi même ba pasteur na yebi ke pasteur mo prophète mo sala ngo akufaka pendant 3 jours à sekou voilà na yebi na tanga kombo na ete l'état olanda référence na lobaka na société akufa pendant 3 jours na 3 jours la so akufi al nde akene ko saba makambo na eti so akene poto akena niveau poto to jati bato ba malade acheche bato ba malade tango ya ko ya auza kwa ketanga pripo no biki o guéri mo ta guérité yemo kene tsheba malade ka longoli bo mona ngeza guéri zote apena église amunene kombo neza munene akuta na même na bakonza mboka moi ce n'est pas ayebi secret wana po moi na yebi ka kufaka yene mtakene ko finika ka ya finiki pa chamba na mutakota kate tala ba mambo tala tongi temple munene mawatro bana nzambe mawa bo sambe nzambe fungola bino miso bo mona makambuko boko okima mutona yo moko sabai bate ayo ozomona baza terme belé mais to tanga ba kombo te pona ko inviter yo balobaki mais azali ye atizabilo bokoko mais soit les abatama na ko kombo nzambe ba miracle to saka ayoka na muta pesi mbongo bolo babo miracle netu saka fabriquer ko yoka même pour atea faut ba komele ba verser ba pour atea batu mais azala bate belé mais matière exacte. Ok, voilà, merci vraiment l'homme de Dieu, nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre mission. Moi, il a fait cause à la Nini et numéro de téléphone par rapport à tous les spectateurs. Moi, il a fait dans la Bible, bah Congolais tondi manarate, magé minute na biso sili, photo ndi manaka. So muta leki lo ba ko alekinga. Lelo bato to ba no minga ngana répondre ma question ba musicien parce que na fena lo belande Christ mais to ko lo belande musicien pour na yo nde jouer ce tourner mituna obligé na répondre yo. D'abord ba ke muta numéro 1 c'est ka numéro 1. Magi to ko ndi biso ba Congolais tondi manarate. Mais ce qui est muta pays mususu banga bandimaye ta muta bika za numéro 1 ayebi nini ya sali bondi manano parce que to moni siko keno bato balinga basa concurrence nande ko na biso beta le 29 na ko beta le 27 to moni siko différence ezali et carré za ntema musika ele ngana osenga ba Congolais to ndimanaka eza na domaine makama nzambe oyebi ke muninga musenza mena eza na connaissance ko lekanga ndimaye oyebi ka za nzambe tsale ke makasi ko lekanga ndimaye elongolo lokote bino pe na domaine na musique bo beta na mukisika mukili boko kanite lelo za taya mutu wana botika nano bokumisa ye boza la pembe na ye boye ba secret nezanini bozo boya ka Kongo to boya ka batoka biboya boya omona mutu nemu sa boya dadi mais tamusu yo sana journalisme ta 5 ans ozana mo expérience mais journaliste abimika lobby alingala ke no dadi mo kwande nani ngala leki oleki ete parce que expérience ba émission sala ba question tuna ba blâme azwa ba critique azwa tamusu yo zuna na ngote alors ton ndimana kelonga na senga ngona mutu aleki ete na likamo moko ndima ye sa eloko te vraiment bandiko bo bongola mitema ba pasteur bo bongola mitema parce que mingi na bombi makama belé ya koloba surtout bino mokili vio to se séparer na mokili ane to zokota ekozane ba liwe belé parce que nzamba comme koluka ko beta batu parce que nzamba misi génération ça ngisu génération est dominée sur place pour na donc ça va tonzela nzamba ba makini se bokeba ane to kota ezane mabe bato bo se nzamba bozo ba mbongo po bozo basi na poto po ba yeba bino balinga bino bomikebisa mutu na muta zongi na makolo nzambe aluka nzambe na solo parce que aneto zokota ba surprise ya mabe mingi pona surtout bato basena nzambe alors to mi batela parce que Jésus revient bientôt to teba na nzambe solo to lakisa bato nzela solo pour to sauver milimo ebele ona nzena kacha moleli e kozami malamu te vraiment bande ko babongola mitema soki kolo sima sa zongi te to kutana nomba lazima soko ngombe obenga pasteur Richard benga nga na plus 243 99 848 78 07 plus 243 99 848 78 07 bande ko pe makambo choqué bino bobongola ka mitema basena nzamu na lobeli bino bobongola mitema tangi nga komba mutu te na teka des serviteurs ba beta na ninga solo na tangi bango bobo tikali na lingi rigere te na lingi te ba pele moko ba menace na lingi te
ata menacé nga na kufi na okokena nga na lit de repos et ça passe mais yo siko zali oyebi koza na kati ya fausseté oyebi ko simba no bakisi oyebi koza na kati ya ba gris gris mo simba comme prophète o simba comme évangéliste o simba yo apôtre yo docteur bongola motima parce que kolo mokila zoya bongola ka motima siko zali so kolo so masta zongité tokute na bino balasima kolo apambola bino merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je dis un grand merci à l'équipe Yali Nazareth. Je dis un grand merci à mon PDG, la servante d'aider ma meilleure vie, bonne année, Maman Tiffany Mokwa, Nzambe Apambolayo. Je dis un grand merci à Baboni Nabiso. Je dis un grand merci à Batutu ou Balingara Dadi Mukwaya. On est toujours dans le Banasuka émission. Bafwa, Bachala, vite à Mikole. On se retrouve à la prochaine. Bye bye. Aza mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwa ni pete